pour nous comme 13 millions de vies parce que tu as 11 millions de vies. C'est le lobby. Aujourd'hui, il a 13 millions de vies, mais n'a pas les $5,000 exactés. Donc il y a c'est le que loba. On se comprend. Il c'est le loba ko loba. Est-ce qu'il y a ça azasu na mutuka? C'est le atambola makolo nda utaba potoni wana yako koma makolo ko baluka makolo pamba par-ci par-là. Ngana pesa c'est le ba craper sangani. Ba crier belé c'est le aboaka ba koyi miko wana. On se comprend. Yo. Boyo e bien on te ba chroniser yanga. On a les un petit déplique. Bon petit déplique à un niveau, donc ça elle génération Simon Nzela. Tout un combo na yote. Donc on a monté au côté makamba batute. On robino na qui sait y en a déplique ndeno. Faire go la bête ou mani mikolo azan succès. Mami olo bashomi. Et ça n'a ngoté. Et bien on comme ça on a le yenge. Ba kulu ke la biso ba de gros bango générique. Bon générique za mabeka si beta pa générique les kabisot. Wa pi générique na yo. Ko ba so beta pa générique tu wa pi yango. Comme ils ont accroché té. On se comprend. Ba so beta pa générique. Ba za ils ont beta. Place nini maman. Bonjour, bonsoir, messieurs, dames, fidèles abonnés de cleboa.com. Moussala Ngwango, toujours ça là pour nous informer bino, na moindre des choses, na moindre mouvement, na ba actualité, pe na ba news, nyonso ekolika, na kati mboka na biso, na bi ke boza libanda, na bi ke boza na kati, boza na besoin boza la informer de quelque chose et surtout ba news nyonso ezolika, il faut to lobela yango parce que Moussa na biso ça ko lobela to tambolaka de porte à porte, de tambolaka de partout au moins pour na toujours ba information et surtout lingara kobeta masolo arimerte. En tout cas, tant de leader avec Glody Dema, la champagne d'or. Déjà, je salue la personne qui est derrière cette caméra. Je vois déjà Christian Lunda. Donc, mes salutations à toi et l'équipe Mobimbezo travaille à cleboa.com. Nangana rate émission Oyo. Et image aussi que Bimpene Kitoko Makasi Bomo Nambamako. Herman Nampor, yo garçon slim. Et moi, Moussika Sousou. Bassi Abilombe. Mes salutations à Annette Tituka et encore Mwangamoko Nazawana. Ce qui peut te côté sous moi Makasi. Mona maman des mamas donc PM Pichou Mangaya. Mes salutations à toi, mes salutations à tonton de la nation, l'homme invisible mais en action. Par internet, je vous signale déjà que je suis pas seule sur le plateau. Je suis avec mon invité, il est là. C'est un animateur à Salarapé Moussala bien à travers et pas président Naï. Président Naïd Roué Ngana Bino Kalamengité. Merci beaucoup Chomi Yona Kinshasa président Nayo Nakor arena a beti pena yo na kin voix no yo kani bakote kuna et ça là qui on deni. Ah ouais, ça là vraiment bien, ça là na plaisir au saranate. C'est là na maman na plaisir et puis na oki pena voix na ngana Bercy. Chaboy. Ale tigalanga pena boake popole landu. Ale shomi na ngweri na boaka. On comprend? Batbayo king ado selenga mama na plaisir. Waki penate beta mo penata moi 2 minutes batbayo kame bak tozat ba crazy bele batbayo kat. Quand on penef bayo. Ah. À la base zoom bas bamba do chaboy ale tigalanga pena boake popole landu ale shomi na ngweri na boaka Robino Mundibu tigalanga pena mona bele ngombo japonais bilambe bele yo chaboy chana nuboye chana les bras champagne na kota Facebook yo na naviguer Patrick Bitembo de convaincu fisto boloko dia bazala kana Facebook chana nuboye na kote bojo tumba shomi na ngweri na leli yo chaboy wala za ale bulumu na makwenda edendiselia
soto na ye koyibisanga ale libéré ale bulumuna makwenda edendise la glodi dema egoyibisanga ale libéré ba libéré moke pona tombola bilamba yo bina malamu robina mundi butala mambu togolongola bilamba togopepa likolo wo wololo libo sepeli ale bana monde lutala mambu lelele. Vous comprenez? Chomi nangore. Zalama yele na mi balagisa se. Soga melibi mela kabelo mbongwa ko zimele yo mwa. Boko banda ko welela. Etire ke boko tela miswe pona lokoso. Kisasa lelo. Mishina badala kate ale musikelo. Bakanso zo shina yenzo kazo shina yo. Bozo shina na seblo Toussaint. Comprendre? Donc voilà. Ok, bravo Chomi Nangweri, Moussala Malam, Moussala Kitoko. Chomi Nangweri, il se passe quoi vraiment actuellement? Parce que il y a un problème. Bino bo luka makambu, to bozande na makambu seketo yebate. Bozo la Moussala bato basi bakufa. Bozo mema pe batusu na kunda. To bozo créer guerre moko beta 40-45 to kolega 40-45, c'est que je ne comprends pas. Chomi Spadjari. Na pesi mutsunanga mombote na Paris na Leo Clinton Spadjari biso to luka guerre te bato ne ba ko lukela El Généralissimo guerre bo luka guerre te atayo moko et ni siko eleka entre Robino Mdibu et Zaki na ferré un minute au Fali pas Kotiango et ça problème après Fali c'est le à Kotiango après c'est le depuis qu'à Kotiango et pourquoi il fallait qu'il kaka Robino acte ba malandangulu baza banani ba malandangulu na yo ki bien te Tangi na malandangulu na kati. Ah, bah ça malandangulu. Ben oui. Donc comment merci beaucoup Chomi. Na moi dirait misero comme moi. Tanga ki ba komo na bango te il Leo Clinton Spadjari to tanga ba komo na bango te. O tangi bango te point ni po bana mupanza faire yango tangi bango te. Oh. Est-ce que bango ba mabeto ba malam. Ba mpanza na. Pour bazo répondre pour Robino na mama lobaki. Oh bango ba répondre bango est-ce que ba tangi komo na bango. Batin comme on a bangoté réaction à Robino ne mouté ça que bon va intervenir. Bah ça va jaloux mais mal placé et puis bah ça va insecte. Il y a Mickey. Non il y a mambo baté. Bah ça va insecte. Ni mamoke choma bambo liba pa fokufa. Pa. Bango wana. Bah tout ça. En tout cas, na saison 5 abino boza la brancher parce que monsieur Bandi makamango yango. Nabi. Eh Bandi mama mama. Écoute maman inspiration. Chomi Nangweri il fallait que kaka Robino akende ko beta na korare na ya pour aya ko répondre ferré na même plateau que Ferra Zaki et pas ya PM papi Mboma que ayeba qui était to il fait qu'il akende aya pour yebisa que na leki na ba vu. Non, même pas rien à voir. Ils ont tout bon côté. Mais ils ont des tiangos en fait. Non, moni El Généralissimo aza mutumoaza non bien éduqué et puis aza responsable moni na zo beaucoup la vie à batu na mutema malamu. On se comprend parce que batu so beaucoup la vie à batu mais na mitema mabe. On se comprend na mutema likundu. Alors so comme to beaucoup la bana batu, zo faire souffrir bana batu. On se comprend mais Robino. Batu to tangi ba kombo. Ngana tangi ba kombo pour profiter te odiembela na ba question na ngai. Soit président soki ferré, soki alingaki. On comprend? Ba répondre soki ndé alinga alobaki baba n'importe quoi na yewana na émission elikaki. Vous comprenez? Et biso tozaki na temps wana te biso to aussi Bercy pas 3 ans très fraîche. On se comprend aleki na plateau ya papi mo papa ça news na biso niveau nini tokomaki na 13 millions de vies pour na miso tokom na 13 millions de vies parce que tozaki na 11 millions de vies. Parce que yango c'est le lobby ozobe la 13 millions de vies mais na pali $5,000 exacté. Ah ya Robino mundi mutana mapango asombela shomi mutuka asombela ba petit ba danseuse mituka asombela biso mituka na yobi ba prix na ngoza ba combien bo pour exceptionnellement ndokiona c'est le que loba on se comprend c'est le loko ko loba wana est-ce que yana ça asasu na mutuka c'est le atambola makolo nda uta ba potoni wana yako koma makolo ko baluka makolo pamba par-ci par-là ko to ba vena so ba simplice a undu kuna on se comprend donc bango baza na niveau El Généralissimo te ba c'est le wana ba même pas pe na niveau nanga on se comprend parce que ngaso na kepo ba c'est le wana pe baza même pas na niveau nanga po c'est le wana ba nyokola pa Bill Clinton on se comprend brigade tangwa yeka bila nyokola fone bima mukie na ba concert nyonso ba beta ata micro za be ba cheli ba matisi son likolo fone ba ka on se comprend mais tant Bill Clinton sort so boko so ka baneke Bill so boaka on se comprend
tant que l'on a souka à moutaïko diminuer les bisous et bien baiser brigade Sarbati dans la côte brigade aïboué père Bachel nga mufini ko sauter ango wo pour akima ke fa na poto okapan akefa na poto mo souka so basani so sala cop ni na poto to ebite Robino mundi waza papa somba mapangu ebele on se reprend tant sunga chemi mutu naza mwana Robino mundi bonaza mieux placé à répondre bat lokwa ba seleo ska mwana ngana pesa seleo ba craper sangani ba crier belé seleo aboka ba koyi mikona on se reprend yo boyo bien oteke ba chroniser yanga te bandila na oki bien te cameraman na ngai zo pena bien na zo ka bien te lobilo mo beza très important ba crio ngana bu na pesa mutu na bino wana zotangela ba kombo te mutu ngona nyoko tanga komboneli on se reprend oyo bandi makomo na ye parce que ngana yako sala émission na ngai yo bando ko telanga makamwa mutu mo actualité ezake bozana 5 bozana 11 millions de vies mais on a 5 millions à parler 13 millions de vies to comme na 13 millions de vies so nani ono yo pesa batterie pozo kimanga mutu na yot te mutu na sala mutu te mutu na bino ngo botunela nga ba question mutu te mutu za nzambe yese leo na pesa ba plan siko OK neti lo moto betana nasina lobi na leki na leki glodi dema na kozonga te na mam na bango c'est important te yena ko pesa bango actualité te batusi beaucoup fa na bino nga lelo chemina ko la musela na la musabino je peux pas ata ba vena ba fumu toto mabila ma ba ko sepela te on se reprend ba grand pote le ba vena nga ba tedi fin to ba glodi service mais on reprend ba grand pote le ba dadi yakuza bafena nga dadi yakuza on sepela te na mamba beshomi na ngwere afanda bando tanga komba mutu mo belé ba dadi chombo bazana poto bazulu kabwiku bafena nga pati masaki di thaïlandais on a zo vivre 1 minute fraîchement pati masaki di thaïlandais ba ko sepela te on se comprend bate belé to sana bango o baza pena na gisa ba man gelor to sana bango na gisa sa ba bazana poto ba chomi moni tana batono ko boka no bango vena nga lokola Roger Maboke a ko sepela pété on va pas gilit pour pas maillot jaune on va prendre ba ko sepela te na kopesa na micro babi kindokeleki Robino mutu moko sali kaka zongiso na nzela bobeti bord niveau kaka ne finani fera za na bomo ite wana boteya ki kaka wana banani yango susu wana parce que LG na Simono azana mutu mo bwa ko zongisi na nzela à part présent fali pupa neno ngoyo ne boza bana mitu makasi oyo zongisa président na nzela mwana ngoza ajini ozongisi patron nga na nzela ningo zolobela déplique on a les nanga petit déplique petit déplique à un niveau donc ça LG na Simon Nzela yango beta ke bord mo be carré finani to beto bord ni so sa yo mo zotambola bien te na ba vina yo okyo beta ni sko to sa ni ata yo moko kaka na ndenge do fe kaka sala abeta ke lo wana lobaki ya Robino pamba mo bimika soir mo bo kindingu Teng biso to za ba élu de Dieu patron nga za mwana nzambe aza muto aza ba benga tika ko intimider biso patron aza nani aza élu de Dieu on se repentant aza élu de Dieu donc boko linga ti akol de Satan salita Satan ko yakota kati na biso te aussi ta biso pende to za boy Satan a déjà na minute toke na mamba Satan wapi obi na ninga mabete na ninga solo ata notre ayaza légende dans l'icône na biso aloba ke to respecter ba eni obi ti obenga déplique petit na nga déplique obi simbate pona yo on comprend obi âge nanga bon na âge bon na boulot kasi bon na boulot ce que c'est mbula nga na banda musique bango babanda mbula nga na banda musique bango da banda musique o banda ki mbula mo na bango mais bango babimaki liboso na banda mbula mo na mututé nga na banda mbula nga na boka na ba 2000 so combien na ba 2001 so 2002 so 2000 ans déjà na boka kaka mais que moi na pe so ki mutu moi na karaté mutu na bon moi so ba conseils arabiens ce qui pena na selo émission na ndenge salama ki selo makambo na ndenge lekeli aki ndenge luba meleli so ki bande ko pe bazaki na yo ba leki na ndenge ya malamba pe sur conscience ko boyade est-ce que ba propos ya déplique par rapport ya émission ou asala ki pour na langage ya Robino est-ce que alobe mabe nga vraiment na ebi kende za boye to ten kombo na yote donc za muto kota makambo ba tuté vanda na position na yo ndongo sili succès ndenge ozokoka no susté vanda bongo potango zaka na wenge wana ozaka na succès metango koma yo moko ti lelo koka na yo te beta koleka président na abeta ni abeta ba rumba abeta ba voyage rumba ngo nini voyage nini ya okende
maman oza ndoki beta ba poto kindo ki wapi ngo kindo ni c'est pas bino mais bolia déplique nini yango voyage nini yango ya beta koleka na nga chemin nango bonga bana chiffre fait salama orchestre na biso te voyager na mati avion boke poto te na ba Afrique non patron nga matinga ba ya mati sa ba musicien na kata ba orchestre na mukie wana sa mati ba musicien na ta avion ya pambo misa de ya petit nga déplique nini oyo akanga photo ne bona kata avion lokola nga ba photo eza par-ci par là on sort papier et puis nga passeport misa na nga beta masolo ya yote visa na kati parce que nga lobela yote nga na lobela déplique na Robino te o cha Robino o cha patron Robino na kizenga na déplique ndeni ozo ko beta orchestre moko eza ko sala niveau moko te to solo laka na bino vocal pamba o yo mamo solo parce que ya zaki na chance ko lelo wapi vina e au moins que ça ndoki na ko yebisa logo moko na ko yebisa bino logo moko ke non mutasa na ya mamba niveau lelo ya mamba niveau le Robino mundi bazobeta ba 13 millions de vies o yo ozaku tata na niveau ata ndambo ata 1 million te on se comprendre ata demi million kutu 1 million na chongo de belé ata demi million ozana ngote et puis ozana nzembo moko te oyo ekoti na mboka oyo ebetaka na ba boîte de nuit balukaka ezana ngote bino bokumisa rumba ngona loyenge tocha ba rumba ya zo beta na ba rumba bina file bon tout ça la réalité tu to lingis ko chai na ba niveau ngo chai so ko chai bongo sko bombi na file o comparer ko tuna bina file na bibo ba rumba na bibo kana faire rigola faire rigola beti rumba ni mikolo azan succès Mami olo ba shomi. Cher internet, bon comprendre musali zo salama na za moi un peu émotionné mais na saka wana pona ko ebiso ba vérité na masolo ya to chauffer to ninga na to sote to bina to roboya te el généralissimo na bina na masolo a rumba rumba salini mama posa la raté que so mutaye minze momo e beti na ngoni il part teme leki kana ba télévision kaka bo elimwe nango ale bo chonka ka bete rumba po fone ka sata mso ayemba bien ninga fone nde bo ebeli fona e oh mama tusola makamususu nga kuna yake anabwaka kana nga nabi na yela ke anabwaka na yela ma question ba batwana te baza bien placé te na makambo to nga tusola nayo on se comprend na basali succès te bazaka na souci succès mokiliza mamba succès on comprend to kenda à gauche droite te makambo za succès ninga vani na ndako na za souci succès Robino salaka ye pas salango parce que comme ezatu ya moni akoma na ba point kutu na ko finga présent na nga na ko leka ko loba bani po ozo ko atteindre niveau wana te el génération pour moi niveau mo ezali koloma kaso ko kate mama on se comprendre niveau Robino a matisa ba faire atanga na yo ne to za conscient ya que to vandi na ba parler na biso ba bana na biso bana mikena ba bana msusu ya ba voisin on se comprendre ka ba Robino pena que non ba Robino ba chana no boye on se comprendre ba Robino ba Robino ba yeyo déjà c'est un succès on se comprendre ko ça la rumba oui c'est bien au sali rumba mais est-ce que rumba na yo ezo beta te suki ka ko yembi bien ko yemba bien ça ko ça succès te et ça peut m'embarquer ça succès bazana ba souci na banzala ya succès nezo tinda bango ba ko kota na kata ba actualité na bino ba loba n'importe quoi et puis ba kuluke la biso ba de gros bango générique bo générique za mabeka si beta pa générique le kabisot wapi générique na yo ko bazo beta pe ba générique tu wapi yango comme ils ont accroché te on se comprend bazo beta pe ba générique ba bazar ils ont beta place nini mama tout tika ba fancy ko tout tika ba fancy tout tika ba g ba tu bazo landanga ba formidable et c'est ils ont bêté. Ils ont bêté. Et bêtite. Merci beaucoup. Vous comprendre que nos shows on est licolo, ils a style amia, ya musala fait tout bêter la bongo. Shomi nangweri babi aza coach animateur. Coach en équipe nini. Robino Mondibo. Hein? Équipe à Robino Mondibo, El Généralissimo. Chiffre 9 orchestre na biso. C'est quoi en état coach, yo nous pesa médaille. To ozo pesa brassard to ozo pesa nawe baté ngana na bandi opesa mutelo gote bon ce que vous benga coach quoi na coach de ba génération on se reprend na génération nanga déjà na coach ba animateur nyoso ba bwaki na génération nanga est-ce que obengi bango tout etalisi bango kenga na za coach te ba yebi on na banda ko place ba ba yebi tenga za kine émission na Jamaïque ay mamba ki coach na ote non là mutozo ngotangela nga kombo et na sali succès on se reprend a bwaki na ye soki animateur aza animateur nani boyo yebiete aza animateur nani so oza coach c'est faut ba joueur nous kasi yo tangela nga skote na yebi na kotanga te ya bwaka pa nani po mutu mo bo oleka yo loki na tefo boyi ka shomi na loyenge yo zo bwaka pa nani krino nini sali succès na mboko papa wera na bika krimo lindende o iboki siko sko krini nyango oya yo no bwaki na yembian kasi animateur mo azawa nati komboni nai na nani
nani comment masango nani kutu na soki on nani Golbert siko ba crignon sur oyo Jamaïque bois kiwana na formidable yo bien monté. J'ai rien entendu hein. Sokaza frère qui n'a travaillé a pesa de meilleur ndé ayoka ba chaboy bana mike ba yemba ona banzela est-ce que yo bois qui crie bana mike ba zo yemba ngapo na kanga lindende line po bana mike ba yemba ngoti yo bois crie non ne kangi na ngoto leki na TV mbango moko boya shomi na lo yenge kaka oh wenge ku ba balukela na bango batu boso balongoli lobi ba changer le boba animateur. OK. Oui générique. OK. Mutuna lo bano ande to fin to solo na animateur aboka oui générique tout en succès. On s'en comprend. Na beta générique mo bote ki raté na no sali mo ra mort ne mo boye après ma ba lukande mo ba salela nga ba matela nga ma générique mo be po na yo kana te. Na tous les génériques na bete kangi ko banena to kolongola bilamba to kope stade yembanga to longo yeyo mokili mombe yembanga to longo to yena 4 lettres oko vandela poyaya oko koma na santé mioto nandimi yango te na boyango eza makasi ya mwana mobalite kachu oyo eza normal te bat ba yemba on se comprend na muto na yebisa batu chaboy oboya yango yo nani soki ancien président na biso lokwa babinaki on a ba fête na bango on se comprend bon ce yo est-ce que musique no babino pas ancien ata ba nouveau président na biso koti papa ya chichi beton est-ce que ça bini musique na yo on comprend babini yango te on se comprend yo yebisa o la mbango ko boya ngana lo yenge boaka pena sala musala ba côté loté. Ok, merci beaucoup Chomi Nangweri, Noir et Blanc et Oumeli Pété, hein? Et Oumeli Pété. Non, bah tout ça la bien, bah ça la vraiment passion et l'eau bien, c'est un bongo. On se reprend dans bah c'est pelana na bango Noir et Blanc, maman album de partout. On comprend les albums de tout et de partout. On se reprend dans tout vraiment bah vous allez satisfait parce que tu es banzembo wana to yembeli ngana yembeli platine nga ministre d'État. Eh ça problème té on a biso que ba leader mususu tchelanga na lekina na ba niveau ko lekana ba leader. On se reprend na ba président likolo aza en haut. C'est charge ko kate pamba. Nazo ebisa robine mundi ba pesa ke charge té. Pasombela chomi mutuka. O ba président no belé na ba leader no belé na mike zo tchelanga. Ba sombela ta musicien moko mutuka té. So ba sala on a lobby bani a coué puis vina et puis à se retrouver souté on se reprend Robin Mundi va pesa ba mission ba garantie ya banda quoi pesa garantie que ndoko fouter la ndako on se reprend Robin Mundi ba fouta nga na bimana lupanga président na enveloppe moi chocolat et vimba loko nation na présidence en franc congolais on se reprend en franc congolais tenga soka dollar tout na ba master na biso nyonso tout na orchestre mobimba ya biso ba ke wana yo la kisi wana na dollar bisa yo ke ngana soka dollar utanga epam ngana soka dollar tout na orchestre na so ba ba so ke Chomi Nangweri azana ba compte parti par là na ba banque belé wana ba 5 peu vimba bon ya komeka kutu te nga kutu to ba niveau ba 5 te 10 nga kutu 10 ko mate naza muto na mata nga na muto ba 100 balles 100 ba billet wana yo ka ba 100 balles wana nga na zoka ngo ebebele na bimina lupanga patron nga très joyeux et puis na tiki pi ba na okopa na tamboli pe na tiki batu nga pe musu côté na nga côté na tambola ba zui nga na so tambola na quartier nga na lemba ba bige Chomi Nangweri papa ko kaba on sent pas Jomo Boya moi ya ka boya animateur moi kabaka c'est moi on se reprend mikolo ndo to bombi ba caisse to bombi ba nini parce que oyo bikaka confinement Chomi nabi orchestre ngo orchestre na bino chufrenef ezara ya yona robino to bozana ba musicien mususu to ba yeba na raté te bazali ba yeba ni ça bazali équation bazali et ba yemba pe déjà ko frite abwaka Didier Nzongo beno c'est quoi juda social gi basket trésor kandole ngoyo wazise babia narcisse panga le fitike na yela ko bwaka babenganga na kombo ya 5 chantier mama Pauline Nzongo babenganga na kombo ya 5 ale mama bolai yasilizaka mbongo ya mapama ya mwamba Robino Mundibu manioko frite batika ba mama ya bana balangiza bane manyo wasise babia na tiduga ndo batangiza bana mama manyo tana boka tundwe lelelele tundu mama fani ndezi tundwe le visage jusqu'à bomonia ana luboloko ubogine nute mwana bokomine nute baleki botika bikumisela mizike zanzela molai mizike Robino Mundibu mizike yotozo beta tuna batona bino bokumisaka bakenda wapi comment peut-on jouer les ballons na simananga
animateur moyaka kibika banka daniawe mireye yave kibika banka bandana michibila ilere kosa kina kimbakisa emebido chale barode ilongo patipika mbata jipe pas di vidéo fiston balabos fiston kenga mbaka René Moukedi maître Jacques voilà mogombo koma peton jou apa animateur na soli vitika boka ninge sala ke baye banatika ka yo moko na robino ndi boye bani donc to ye na chiffre 9 otuni mutu o komonene obeta mbamo chomi mundibu déjà mundibu mais ce que ba mission musu bazana ba banate pourquoi bo père bango chance té to bango moronde bazara na temps au tambola té balika ba té na ba émission oui peut-être chance exacte peut-être musu ba sala ba forte o biso to sa na yo ero comprendre mona que to sala ba émission pour marambé les caméras et ça peut bongo penzati et ça ka boko découvrir ba tutu on se reprend les applications que yo peut faut tamusara micro no moi trop on prend na 4 après c'est na ce chiffre 9 nous découvrir ba tunir ça donc na mona ba journaliste ba ya ke belé ko so bango ba émission ba peut ba sala émission donc nakoko nié bango te baza ba frère nanga tout ça na bango même ndako on se reprend tout ça na parler moko ya sakanate d'autant chemin zora kwanga bango pe bazora kwanga on se reprend les arrêts tam suka que no el généralissimo autour a pesa kinga nzembo on se reprend et puis voilà et puis la patron nanga il m'aime beaucoup moi aussi na linga patron nanga makasi tondi na biso générique to yebi que na générique déjà wo et aussi mba déjà c'est que bien mais rumba to na biso pe to bien rumba ça ya ko sakanate biso to beta ba yo choli singa lelo ne bala sentiment sauver ta jeune Monica sina ndimi okufa bato bazo kamwa babengi ngazoba est-ce que bazo comprendre ngana zo yoka nazali awa kamikaze na bombela nzoto kobika na ngai échec mission liwana ngai valera mosaloyo na ndima miziki mawae boya na binuti nazalokola koni na kati ya moto na kokoma makala ata nazozika moto sauver ngai te lobi na cuisine boko pesa nga raison na mai na lobaki yango esalemi mawae yo choli singa lelo ne bala sentiment sauver ta jeune Monica sina ndimi okufa bato bazo kamwa babengi nga zoba est-ce que bazo comprendre nga na zo yoka chomi obi kenti mono yimba wana mama na zembo yimba na yo moko kande muto yebi te banzela kitoko balinga nzembo yo moko kande yebi te nzembo da mama na shako meka kutu te banzela to kitoko nde bazawi na bapale basekio on pas glodi de ma basekio makasi po bayebi ke da mama na shekota on se reprend tona ba mapendo amour love yo Oscar lebo lelo ekomi lenga ngambo on se reprend tona banzembo za makasi nga mo pe shomi nango ina chenzembo oeza pena ke no bat ba vanda pena boy ba fanda ba yoki pena botika ko chola ngai po platini menga bwaki singai ezanzembo no na moto ya mboteo eza nango bashi ya lamu sokota lelongi nanga mawe ko silisuku seka maya misone ko triple platini menga souffrance nango komisengo petar na maboko bana mike bazo sakana pona plaisir na bango glodi dema botika ko chola ngai po platini menga bwakisi ngai naza moto ya mboteo eza nango bashi ya lamour kiadie na motema mokili oyo mbanga ntaba loketo nioka lokola amour ata osali beforce soki apesi yo mokongo ata otie babafla koyoka te o kifinu kwa matoi na napesanga na zipa natika oyoka bilorbisha bafitol natika limikuwa molimo ekomi envie direction lilita glodi dema motika kochola ngai po platini menga bwakisi ngai naza moto ya mboteo eza nango bashi ya lamu soki otali longi nanga mawa. Merci beaucoup Chomi Nangori. Donc nous sommes déjà presque à la fin de cette émission Temps des leaders. Et Salami vraiment est présenté par Ngai, votre humble servante Mosali Nabino Glodi Dema. Tokomi na souka Chomi mot de la fin na yo par rapport à l'émission. Bien que vous avez un peu world mais toujours nous sera assez donc tala. Na leli émission na yo na leli émission ça bien makasi to sali vraie émission na sepeli pe na émission musu to sali na journée lelo ya ba frère ya ba concert na mususu en tout cas
cas vraiment et ça linga pe bien makasi en tout cas mot de la fin Zakarabana monde entier beau l'album na noir et blanc il y a El Generalissimo l'album de tous et de partout il y a on te bouger vraiment monde en tout cas beau ça l'a vraiment posé beaucoup yo Congo ba makamba coronavirus et les cas on a combien de génériques et beaucoup CP là toi on a 3 génériques toi on a 3 génériques chomi nangori na savourer le roi na boma batu donc on a bisu liwa ya sakanate donc des fois que tout est dans na bike venanga les princes mondialais place azali papa lopango azaya ko CP là et venanga Alain Musikelo papa social papa Panama donc na bike yé pas ya ko CP là ba venanga ba belé vraiment ba ya ko CP là na kati on a fumu toto mabilama yo yebi fait ya kati ya palais yo posé ya ko CP là hein na bosanité donc ba belé ba ya ba belé ba boka mi na kati ba Rodrigue Armando ba boka mi et ba masananga ba Enoch Pena ba boka mi na kati et ba tupena ba belé ba venanga Teddy Finto pa Claudie service vena zongyo ya ko sakana ko te ko CP là et na bosanité et venanga le selve qui me reste mbala moko wala bena ba ya kati tant na tanga bodoza ba to kati et puis na bosanité sir nanga Olga Baby na Paris et na bosanité sita pununu Chancel Landou et na bosanité Chancel Makwena na pesio bambota trop et na bosanité batutu balinga chomi na ngori na kata poto wana e ser nanga mère abupia yo ebi Vanina Saidi mère abu pia na kata London wana azolanda ngai pe ya ya ngwana et puis na bosanité batu bazé belé donc batu bazé belé pe na balinga chomi na ngoi surtout banzele bino boyebi kaka je vous aime vraiment beaucoup et Jocelyne Kila yo ebi kaka quoi te za mikolo ba basket ba mbodi so moni otala pe na ba président pe ka batu bazola baba leader batu bazola tampo président ba Robino Mundibu ba leader ne ba la tango patron nga Robino Mundibu ayela kinga donc patron ayela nga biloko mo belé vraiment na zanango comprendre patron vraiment za patron mon social donc tara papa nga ote pare qui donc chomi na ngori na za vraiment satisfait na niveau ko sakana ko tuté donc yo yebi donc ouais mingi faut pesa ka numéro ya téléphone ils a plus de 243 9 90 35 60 94 plus de 243 9 90 35 60 94 wana boza chomi na ngori puis na bosanité nzele mo ya kitoko na kati ya Belgique donc Nadine Twingina association de anges adorables ye azawana pona banini donc baloba nini ba ONG mo izawana donc chomi na ngori puis na za participer na kati donc tozo bunda kaka na Nadine Twingina donc yebi mo sa pembe toujours combat ya kosaka na kututé donc tozo bundela ka cop banieke liboso banini donc to komi na suka na CP na yo Glody Dema déjà vraiment OK merci beaucoup Chomi caméraman na biso en Christian Lunda en tout cas Christian Lunda Kleboa.com makambo kolanda ga yango yo toge yango yo tigi kididi Glody Dema mama moi siki toko Chomi enangweri ale vandisa vanda yo mama vanda na coronavirus vanda mama vanda vanda Robino Mundibu avandisa itoke voilà osaka inspiration sikoyo. C'est bon, merci beaucoup, fidèle internet kleboa.com. Abonnez-vous massivement, vous allez retrouver cette émission qui est présentée par moi, votre humble savante Glody Dema, la champagne d'or. Je vous demande déjà de vous abonner massivement, vous allez retrouver cette émission. Abonnez la biso, opetope ça qui est mon moté ma passe par rapport à l'émission, tout ce qui est bolim ici, mais mingi beau commenter, suggestion d'abino et permettre à biso tout avancer, tout forger. Namusala oyo, vous abonnez massivement, vous allez me retrouver. Quant à moi, vraiment, je vous porte au cœur. Je vous demande de rester en ligne parce que bientôt je vais vous retrouver. Merci, bisous.